Nazali 4e na kata monde depuis 2e na kata Afrique na wetali science. Je suis le représentant légal et à secret des inspirés révélateurs de l'ordre idiotique du Congo. Secte oya lumière oyezana bakonba to ebele ona ko kotanga ote. Connaissance ya science ezaki bondo kité. Biso siko tozonga kolongola batu na koyeba ke ezali coutume to ezali bokoko nde ezaki bondoki. Ezana batu bazo ko prétendre nde batu bayebi ke bango nde baza danger par rapport à makambo menzo ke za bango te bazo zwa makambo bazo kutana bino na ba relation mais bazo ya non pa na biso ba pratiquer tant que ba scientiste tout ça la makambo après zo bima bakomo na bango et dingwe mort na zana kata débat ya dingwe to na mort morte ngai pouvoir o na zana ngweza ezana différence entre sorcellerie na différence entre science. Senge batu ba comprendre yango kindoki ezali kibondoki oyezana makambo nango science ezali ope ezali science bokoko pe ezali coutume ezali pe bokoko ezana ba degré connaissance ezali ya kata islam ezali différent na par rapport ya connaissance ngana aussi la kolobela puisque connaissance nazo lobela ezali universelle ezali connaissance ya lumière ezali connaissance ya découverte ya bokoko ya pouvoir o etalisami na kata mokili pona bosenga ya peuple noir et puis donc la batu na ignorance oya mundele na connaissance ya zuli boso na biso pe ya kotalisa batu na oyo bazoko boya coutume to baboyi bokoko ke ezali toujours pouvoir eutika liboso ya nzambe pe ezali mieux placé pour ko aider batu plupart batu bazo sambela na bango nzambe eske bayebi na nzambe azana nani yo muto sambela na nzambe eske oyebi nzambe vraiment oyo sambela et puis na ko interdit église puisque ba pasteur baza batu na biso bazo ya na par rapport à ma bague magique et ça pour plupart ba pasteur rebelle bazanango Banamboka, on est sur Congo America TV. Abonnez-vous tous. Bendela Mboka, Lokuma Mboka. Thank you very much. Congo America TV. Alors, abonnez-vous na Congo America TV na YouTube et place où vous avez info il y a ours blanc il y a Pembe le Brad Pitt congolais moko gotikala na Congo. Abonnez-vous massivement. Merci. Congo America TV Patrick Mbouya Kaniki TV Congo America TV Congo America TV. Salut à tous ceux qui suivent Congo America. Salut à tous ceux qui suivent Congo America de lui-même Patrick Mbouya Pat 5 en direct aux États-Unis dans Talabiso. Tout le temps, tout me ça on met la même information, tout me ça on met la bino makambo bolukaka bino a besoin partout dans le monde à travers cette nabiso Congo America ni la lobaki et puis ngamo bien bravo votre serviteur de tous les temps dans la ra on a pas au servir bino invité dans le lobo découvrir la soyi puis mbemba caméraman incontesté à fongolé le biso champ to découvrir vraiment non c'est pas la mingi to so la mbala mort direct na pour découvrir des places là. Je parle seulement à saluer mon vieux Willy Lukanga Easy Cargo depuis les États-Unis. Juvenal Mboula et Motema Brader Swami depuis Chine. Henri Mundele ami cher et Bibien Bravo. On a les labino fort wana bat basimba ngai tout solo là na invité na ngai puis à fongole en champ to yambaye to découvrir ensemble nabino. Bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Nalingé mingi partout dans le monde où bazolanda biso ba découvrir directement par yo pour que ça attire un lobby ya moki et puis yo compléter mais directement yo présentation d'une manière générale pour ba découvrir. Oui, c'est le mystérieux Malarajabou, le véritable mystérieux Malarajabou. Bao baebi, bao pe bazuna temps ko connaître ngate, baeba que c'est le mystérieux, le véritable mystérieux Malarajabou. Ngayonde nazali bosona bino. Ouais, j'espère que vous l'endiez bien le véritable mystérieux Mara Rajabou. Donc, Nebi qui est partout dans le monde. Il y a un bateau qui a des problèmes et des solutions. Bateau qui s'inquiète trop dans le bango. Il y a des places qui trouver des solutions. Il y a des marambouana. Tous les années, un peu consolanema. Na moulaï pour découvrir ma asala et puis les gars comment tant oublier le véritable mystérieux
ongi o expliquer vraiment ni par rapport à moi na mystère. Oui, par rapport à wana nengi kotel sabatu, faut pas comprendre qu'il y a des spectacles. Bateau bazo sala ba spectacle, na bateau bazo pesa pouvoir o ezali ya solo. De on se na lobi le véritable mystère malarajabo puisque c'est moi. Na bimino na kata silence et puis na siliko ya kotel misapena loboko nanga, je mets ma main à couper pour na makambo etali pena pouvoir pe spiritualité et science. Non, le véritable mystère na zano kawana tant que véritable tout le monde qu'il y a aussi des faux. Bateau bazo utiliser ba sala ba makambo comme il faut. Donc ozo kanisa ke eza batu misusu pe o ba sala makambo te comme il faut na monde na mystique. Oui, eza ko kanisa te, eza ko lobande ko tel c'est un peu réalité par rapport ya batutu o eza na kati ya monde entier pour que ba comprendre puisque les mystérieux, les véritables mystérieux malarajable le prince ngayo nazali 4e na kati ya monde et puis nazali 2e na kati ya Afrique o batu baebi na kati ba dimension spirituelle o nazana ngo ce qui na lobi que le vrai ou le faux puisqu'il y a des spectacles batu bazo sa ba spectacle moni mutu mo sa limeron ya somo ala kisi même musala posa na wezali spectacle wana ki koluka to ezali posa ozana ngo posa nde yango ce qui na lobi le véritable puisqu'il y a des malarajabo bazali ebele o ba komi ko bima na sima et puis yango na bimile na silence pour na tel ça na monde na Afrique mobimba ke le véritable mystère malarajabo ndenga yeyo ezala na différence entre spectacle na différence entre les guérison ya posa o mutazo koluka nde yango kaka na meko décortiquer bato tant on le bimi na silence ça dit que ça fait un bon temps o bande o sala makam na yo na kobatama ou comment. Oui, ceux qui n'ont pas bimi na silence par rapport à la réalité ba makambo ebele to sali ils en bateau bazo ko prétendre de bateau bayebi ke bango de baza danger par rapport à makambo mais nzoka za bango te bazo zo makambo bazo kutana bino na ba relation mais bazo ya non pas na biso ba pratiquer tant que ba scientiste tout ça la makambo après zo bima ba komo na bango de yango te kutala qu'en réalité za bango te moi to ko tika ka bango toujours bongo ezate puisque biso moko pe singil total sa mokidi de yango bo moninga susu na lobiki na bimi en silence pour na boy ba commissionnaire na boyo bato boni ntenga moko nde mala na ye tango boy ba commissionnaire boy yomo bimi na silence yomo zana j'espère que na minute o souhaiter les souté bato ba les par ba commissionnaire wana et vous a bien au dénoncer ka ba commissionnaire ngo so eza banani comme ça bato lié ba les ba continuer ko les toujours pas commissionnaire wana ba directement pa na yomo. Oui, loko na hotel salibo saison na makambo etali match puisque bayebi ba o ba benga le léopard bayebi ba conduire belé bayebi na ya pona tanga ba kombote mais na ye pour kina meka ko faire voir que na o etali pouvoir na o etali science o etali spiritualité que zengande na zamie placé na otanga ba komo na bangote mais ngai moko nde na zamie placé ndeke tant que scientiste et puis spirituel o a komi liboso na bino. Tant le bien mamba match, j'espère que le monde entier va et puis même bisomo na Congo, to landara vraiment mambo ya léopard de près, tu dis que na masolonga un match net to kara trop, ka combat mort et puis na moi ya edi nde edingo nde ba kombo na boyebi mamato, c'est comme si ba onde mbasala mambo na match ya Congo na biso. D'abord un vrai pratiquant ou sala match, aza muto balinga te ba l'accès na kata mokidi. Et puis ngam soki na bimi na kata silence ba konzo bazalaki o ba uti koleka et puis na sepe na ministre na biso papi nangwe na ndenga ye atie vraiment makamnyo so ame et puis alobi ba chercheur et puis bato nyonso baza ba traitant ba vrai pratiquant bazala poto simba ezali équipe et puis ko tel sana kata mokili ezali bato bozo kotanga tekende bango mamakambu te eza ba kombo ya bato wana puisque bino boyebi mais na kata pouvoir to na kata pratique bazate puisque ye même ba yebi na ye pona critiquer te na ye pona kino koloba na likamba gauche droite te mais ba oyo ba yebi na oto utukuleka usala na chane kako te depuis to sala ba makambo mais yete poto dénoncer to tel sa ba makambo na wetali match mais na za mieux placé ya ko bima na silence et puis à côté c'est bien moi le véritable mystère malarajabo. Si on comprend bien par rapport à Maloba, c'est comme si Edingwena mort bango pe ba parmi ba commissionnaire ndengol ngoloba. Oui, Edingwe mort nazana kata débat Edingwe to na mort te. Ngai pouvoir o nazana ngwezali pouvoir maman nda tikelenga. Bayo bayeba ki maman na ngai sinisa turfen o avandi na baseso na ba mama bobila o aleki na makata makambo. Omoni pouvoir lelo ezana baye mususu bazoke kuluka pouvoir. Nga pouvoir na zwa ngono na kata famille na recherche nga na uti koleka nango. Na koloba ba kombo ya batu wana te. Bango bazana makambo ya bango basalaka. Ngape nazana makambo ya ngai o nga salaka
puisque allaient clair et puis réel par rapport à makambo na sali na ba preuve tunga na pesi na za vraiment na débat ya ba batu wana te que boy boté mais na kato etali pouvoir et makamate na zali mieux placé et puis na sali makambo ebele nde yango na bimi na lobi ki na bimi na silence nanga puisque j'ai même ma main à couper na réalité. Maintenant tant on lobi la pouvoir biso nyo stoyebi ke na pouvoir na ndenge ya mystique ndenge lobi toi na deux grands maîtres ezala nzambe et puis satana siko yo toyebi yozana wana nzela nini ozana na ascendance ya nani. OK, loka liboso ezali pouvoir onga na zana ngo utina na kata famille et tant que prince na kata fumo pouvoir coutumier ona zanango et puis deuxièmement ezali na kata recherche ya ba pouvoir onga na sali na tamboli ba pays belé oyo ke na koko kinete na kata connaissance spirituelle ona zanango plus élevé na ba ibaso ba kulinga kozava matin ya komeka koyokanga fo ba lukanga kozala temps puisque tokoko ke nango nyonso te mais na tade na mutu na uti na kata pouvoir na bokoko ya mama ezana mutu ta pesinga uti ne mama atiki na kata descendance na kata pouvoir na recherche onga na zanango tant on ba maman et puis recherche j'espère que maman pouvoir na uti de quelque part donc c'est à dire mettre dans le corps na biso nyonso zala rendre un peu cet exemple ya nzambe et puis satana na tous les deux dimensions là il y a le colosse en dimension. D'abord, un pouvoir, les Nzambe de Mutasali, en gros, ko ignoré. Nzambe na sali malamu, asali mabe, asali mo, asali butu, asali tongo, asali poko, asali mo, asali mobali. Et puis Nzambe na tseka ta pouvoir. Mais ngana linga ko faire éclaircir batu, ba comprendre par rapport ya ba enseignement tozozo. Que coutume to pouvoir ancestral eza kibondo kité. Ezali pe pouvoir utikati na kati ya Nzambe. Tozali nde ko aider ko sunga batu na baka ya par rapport à makamo no tozanango. Na ya moi na tango ba obenga yo mara rajabu. Na ebité comment c'est comme si ba kombo to yo karana islam. Na moni pe na chapeau je sais pas au pouvoir tango bi ozaki pe na ba recherche na aller na religion islamique ou comment. Non, religion islamique c'est d'autres par rapport à makambo nga notel ça. Je pèse bien mes mots. Et puis nous faire expliquer connaissance aux alliés à kata islam mais c'est différent na par rapport à connaissance on a aussi la kolobela puisque connaissance on a les alliés universels les alliés connaissance il y a lumière les alliés connaissance il y a découverte il y a bokoko il y a pouvoir o etalisami na kata mokili pona bosenga il y a peuple noir et puis donc olongo la batu na ignorance o ya mundele na connaissance o azuli boso na biso pe ko talisa batu na o bazoko boya coutume to baboyi bokoko ils allaient toujours pouvoir écouter liboso en Zambie. Ils allaient mieux placés pour aider bateau. Donc ils allaient loin de là il y a religion. Maintenant tant ozo yebisa bateau ozo landa OK panayo c'est-à-dire ba ozo oh il y a comme solution à problème là bango makambu tout ça je sais pas na makambo ndenge osela na ndo pesa pouvoir ndengo guérisaka na ndengo solobi il y a aussi des conditions eza cachées ne to arage mutazu peut-être ici tout le monde peut-être pas à mystérieux moroboye au moins à salélier makambo et puis ma amoni peke oui makambo simi mais na sima wana msu faut pe sa maman faut pe sa papa msu faut pe sa mukongo tout ça na ibte pas na eza la rapete on oui biso tozo tambola na kata ya pouvoir ya sacrifice c'était yango tozo nga kotali sa batu différence entre la sacrifice et puis na passage ya mutu normal esengeli keza na kata mokili pouvoir ezali pouvoir o epesa mili mutu nyonso te mais ana bato bazali na kata orientation o esengeli bamona faut pas comment puisque toko ko découvrir toko ko talisa nyonso te zali na kata pouvoir sacrifice to sacrifice te sengi mutu comment à comprendre ezali ka pona makilate. Vraiment, mais j'espère que pendant la nuit, bah élément normalement trop peu avant naya que ça la paix interview na yo to émission na yo na la nuit moi tout na moi trop bah tout na ba question car sur portefeuille magique bah tout na ba question sur papier mouchoir c'est comme si on est comme il se répéter na habité manière na yo ça ça dit méthode na yo ça là bah mystique na ou bah guérison na wana et ça kaka na ba la méthode on a besoin de tourner la robe question to yo d'une manière générale c'est-à-dire au ça la nuance est possible avec ton pouvoir to ba directive on a rien aussi. D'abord ezali possible à ça là où ezali possible avec le pouvoir nanga papier mouchoir ceux qui battent bazonga toujours nango na tali ça qui peut phénomène ils ont le kanakata Afrique phénomène ya moi si na mobile ndé bavandaka
phénomène mobala uti poto aye awa tiki mwasi na ina bana kuna na kata poto akomi na kata Kishasa aina Kishasa alingi pe mwasi moko boy mwasi wana moni ke ndeti mobala asili ko ya yende mutakobongisa vinanga alors mobala ndenga ya zo sala ngabo osanga na koko tika ete fona sala na utiliser papier mouchoir ko utiliser papier mouchoir ndenge nini ezali pa na par rapport à rapport e bo sene rapport azui mai na yo aina nguna batrita na bato ba yebi kata muzindo ya makambo na poto koko décortiquer nyoso te nda asali makambo moni mobala azalaki na poto akomi abosani yo mwasi kuna ezali phénomène nde yango mona tali saki bato ba comprendre le phénomène papier mouchoir et puis ndenge nini bato bazo ko nginda to ko zwa bozui ebele na phénomène papier mouchoir mais na réalité tali ba bague magique na réalité tali portefeuille du bonheur tout portefeuille magique ezali biloko ezoko exister par rapport à l'esprit auto zo ko orienter motu po akoma na posa na yo esengeli ezali la bague magique ezali bato ba ko zo utiliser ngo na makambo tali protection motu makambo tali na poison na makambo tali sorcellerie na makambo tali ba envoûtement na makambo tali mo makambo ebele auto ko lo mais c'est plus 243 081 000 92 60 et puis plus 243 89 45 45 81 598 bozwa temps ya kobenga poto sola makambo nyonso tokotali sango awate n'habite papa journaliste au ouais on a l'andi vraiment très bien l'andi très bien j'espère que bandeko ba olanda bisonde bangonde vraiment à comprendre sous les mieux vraiment na o tiko expliquer bango mais par rapport à ya ba makambo wana nyoso o salama tango o expliquer sous anti-poison na éviter aux aïlo moins en quatre nzoto je sais pas donc voilà que lo baté yo mo expliquer bango anti-poison ils allaient par rapport à quoi ozana mina yo ozana camarade no bozakani bien moi bagata jalousa ko par rapport à makambo amiki ozana ngo babengi on a kata fête on est gay ndeti ba konje belé tozo mona yango babengi on a kata fête mais fête on a ba poisonné bazuka sani yo za nango verre yo ko za nango o ba opesa yo ndezale nganda poison mais batino so bazolia biloko ezate ati poison ezali na babiloko tozo talisa mutu na pouvoir tozo pesa mutu ero simbi verre ezaki na poison fait panzana osimbi sana ezaki na poison fait panzana molia so biloko wana ezate koi nde yango tozo bengisa ba konji tout o ezali na kata Kishasa na Afrique na monde entier baya bazwa kaka numéro na pour que total sabango pour toko total sa nyo sauter na muzindo ouais surtout keka côté ba domaine oyo sela makambo parce que j'espère que to bandaki mbala moko sur les domaines sport to betimo solo ya football na sonde de ola pour ça la be mambo belé donc tu expliquer ba na monde entier maintenant donc to eba à part sport aussi la rapper ba musicien ba domaine musu pour sela ba makambo. Oui, na manajaka et puis na sala makambo etale kata spiritualité et puis nango na ko profiter pe na kata ya nini émission na yo ko faire expliquer monde entier puisque nazana ba mission des gens nazo produire on a kata Brazzaville nazana Shagi Masakini bana Brazzaville ba bi Shagi Masakini bazali et puis Kevin Mbwangi aza déjà monto pa azoko ko se partenir déjà bientôt tozana ba pour parier par rapport à l'album Mozo c'est la Kobima et puis na kata Allemagne nazana Polypopcorn ou aza présentement na kata Kishasa bel et bien na Kishasa pour na par rapport ya ko finir un peu album naie eza na équation musica eza un peu na basien ya viva la musica mususu bazalaki zalaki ba mega ko sa loko pe nazo sala production nango de ngamo ko nazo ko tsabongo studio nazo ko produire bango et puis nazo sala promotion nango ti jusqu'à saint même ba joueur mususu na Dubai o pe na memaki awa longwa Kishasa to Brazzaville et puis on a longola ki na Angola na kendeki na bango na kata Dubai o ke za joueur oza na kata talana yo et tel makam na yo na jamais placé numéro za plus 243 081 3092 60 soko 8 ans ya kobenganga pokena mekakotala nazo sala ngo puisque ezali makambo o ya pouvoir et puis na makambo etali bozu ya moki otozana ngo pona kosunga ba jeune tala pe na bato nyonso bazana difficulté o bazona na facilité production te. Quand vous parlez de management, voilà, j'espère que ils ont non seulement à côté mystique mais on est à côté vie normale car c'est-à-dire aux ça management au manager bah est vrai ya ba tout selon normal car voilà en dehors non pouvoir. Oui, on est en dehors non attend d'état que pouvoir parce qu'à part makamba pouvoir tout ça pena makamba susu to sala tout ça pena ba bien susu to ko lo baté o ba yebi tout ça na tina na ngote eza ko manager ba musicien ko manager même ba joueur na joueur mo na talent mais azana placeité ko l'accès ndenge ni contre ça puisque équipe tout complet ça nous avons des avocats. Nous avons des cadres bazana kata par rapport à structure yo ya ko manager ya ko sala makambutu ya production et ça peut tout ko financer tout ça ba moyen musicien joueur peintre mututu esengela sala production moko esengela ka consulter biso tous amis placés à bientôt tous autres siège ya wana Gombe tous ozela mo makamtu ceci là boko sala ka mieux placé mais information c'est ça plus 243 081 3092 60 donc benga ko zana faciliter ko un peu information tout.
Mais tant que c'est la management, c'est-à-dire on manage mutu, j'espère qu'en même temps on pose l'encadrer spirituel. Oui, il faut l'encadrer puisque kobimisa déjà bon yango mon le producteur bazate. Producteur mutu mo gazwa 10 000 20 000 dollars na bimisa pona misisi mo koye banate. Souvent ba ko koye banate. Soka bimisa 20 000 30 000 dollars pour bénéficier nin. So qui n'encadre déjà. Faut pas encadrer spirituellement, na ko encadrer spirituellement et puis to tse bateau bazali mieux placé na kata nango ba manager baza formé na kata makambango bateau baza na kata bureau, il y a des avocats, il y a bateau bazana structure wana ba ko meka ko sala orientation ngana ina te moyen et puis na suivre spiritualité na te pour cause na facilité cause solution pour ça na pour na bateau o balobara ke bino ba mystérieux boza bandoki c'est-à-dire vous utilisera pouvoir moya kindoki OK ça va parce que bato musu na une question parce que bato musu tango Hollanda yo a occupé ozana na souci peut-être ya roya ko soumettre problème mobo enfin que aluke la solution mais peut-être azo banga ke na okindo consulter ndoki mususu mambo wana kindoki tout ça OK ça va vraiment il y a une différence entre science et kindoki parce que ce que tali les lozong na ba histoire baloba ke toute l'église est presque de la science parce que science ezali loko ezali na kati ya secret o batali sami kindoki ezali na nini kindoki ezali ki jalousie ki mutema mabe oyo mutazolo ka mota se évoluer de ba bengi englober kindoki tozana kati ba catégorie belé ce que tokozwa ta ko solo la toko ko esprit tozana la sorcellerie est conscient sorcellerie par lien et puis sorcellerie par le sang. Ils ont un bloc de temps, il y a décortiquer, il y a faire expliquer bateau qui s'accélère na ba degré na ngoya ba dimension ezali mais qui s'accélère en soi ezali mabe ezali kindoki ya kolingate moto évoluer mais biso to sala ki bondoki te tozo traiter même bandoki mona kindoki akina kata église balobi kazandoki mais ante tazandoki te donc eza qui s'accélère est conscient oyo batie kati na ye mais le famille boye mais biso toujours yamba bango to guérir azongi azape na normalité à vivre vie ndeti batunyoso que maman no abota yo oyo aleka na kata vie na yo a souffrir et puis akomi mukolo bimisu kapemba biso kazandoki pousa na er mukolo akomi de mukolo moi connaissance ya muke bunga ba biso que maman no azandoki donc il y a une différence entre sorcellerie na différence entre science senge batu ba comprendre yango kindoki zali kibondoki ozana makamu nango science ezali ope ezali science bokoko pe oyo ezali coutume ezali pe bokoko ezana ba degré ya makambo ezali pourtant muke mweto meka ko faire expliquer nyoso ezate ba kozana premier placé c'est plus de 141 3090 60 81 3090 60 ba luka tozwa temps ya kosolo la pe ko telesa bango na muzindo bandeko bazalaka ala fidèle à l'église mo quelconque akangama bena na église na et puis a priera trop pour koluka solution à problème mo quelconque mazora ngoti alandi oboye en direct na émission na biso akoki poser ako ya pepa na yo pour kaluka solution na ebité est-ce que o interdit atika ko sambela na église na enda sambela to o bando sela na oye yozo sela oye ba c'est-à-dire ozo sunga yo to traiter d'une manière spirituelle na pouvoir na ondenge zali mais entre temps azo sambela na ependa sambela ou elegande ni na kamwande plupart bato bazo sambela na bango nzambe eske bayebi na nzambe aza na nani yo muto sambela na nzambe eske oyebi nzambe vraiment oyo sambela et puis nako interdit l'église puisque ba pasteur baza bato na biso bazo ya na par rapport à makamba bague magique eza pour plupart ba pasteur ebele baza nango o bazo sala makambo ebele puis bazo ya verbiso tozo sa makambo na ko interdit ko sambela te puisque ko sambela ni zaka makambo kaya ko sambela ka ko sambela oyebi na nte yo mwasi ozo sambela ozo ebate nani ozo sambela nzambe aza na nani pasteur yimo kaza na kata makambo na ko pekso ko sambela te mais yakande o comprendre lumière eza na nini yo moko na mutu ba kelio na pona nini mutu ayebi te ba kele pona nini et puis yo rôle na kata mokiliza nini na pekisaka mutu lo sambote mais natali saka mutu comprendre ezali na ye mutu et puis capacité na ye pe ayeba bokoko na ye ayeba na lumière ya nini ya capacité ya kibo moto batie na pouvoir onzamba tie likolo na ye nini na ko sala numéro za mieux placé ya kobenga kokunana et puis ya kosala esengeleza ela tango lo baki ba pasteur batuna bino tu fais allusion à quoi ba pasteur batuna bino puisque balobaki yango que le peuple par manque de connaissance batebeli lo bazomona ki ba vrai pasteur ndoka baza ba pasteur te. Et puis il y a des choses qui utilisent qui bondoki pena qui bondoki. Yo moi so komi ko adorer pasteur ko le kamobali na yo. Loba mabali zo kufa pona ni. Na kata poto na makambe belé zo kufa pona ni. Lelo to mona ba 50 mètres par rapport à quoi?
par rapport à la réalité makambo toloba na ye pour vraiment na ba pasteur te parce que nazana tina vraiment ko kina makambo ba pasteur te to solo eza l'essentiel ya kotel samokili ba comprendre bato baza mieux placé à koluka ba comprendre des connaissances ba comprendre des sciences et puis ba yeba coutume to ba yeba bokoko to ba yeba réalité à monde ba luka na beti so ba pasteur parce que yo oza général donc ça dit yo za ozo traiter ba kanyoso pouvoir na yo j'espère na tune question bi pouvoir na yo ezateka apona soki nini mais ils apprennent à nyonso, c'est-à-dire problème nyonso mutasango en cause de solution par votre guérison, par votre puissance. Et on a bêtise le soleil à pasteur. Pour voir que même le pasteur Moussou, bah peut-être à l'oukamaramo bouribani le ministère na mezoyati. C'est que le pasteur boba occupé au consulter. Oui, bah au consulter puisque er muto déjà zone ngata lisa puisque religion nyonso ezangi science. Eza religion te. Est-ce que pasteur ozote abatu siko fu atobo ndimi tobo yambi bato sengeli bazana nango ezanini nazalaka bien na ba pasteur ebele oke na kotanga kompote na ba pasteur ebele o 18 ans ya koloba connaissance ya science ezaki bondo kité biso siko tozonga kolongola batu na koyeba ke ezali coutume to ezali bokoko nde ezaki bondoki excusez ngai place wana mais bato ebele ba kondana ba pasteur o ba rapa na bino en disant que ba pasteur o ba rapa na bino nde bango ba benga bon bandoki. Non, baza bandoki te, tozana ki bondoki, puis zana ba passer mso baza plus pire kutu koleka baza bandoki. Azwa basi tu boya kanga bino. Okolo bale ozo boya kolambela mobile no kelambela pasteur. Otiki mobile no nakata ndako, obimi 5 euros ke 3 jours 4 jours na veillé, mobile bala yo. Après le bal sili obande ko sambela o nzambe non biloko wana tokozwa temps ya kosolola soki temps ekozala toujours tokotalisa un peu ba réalité on a toza pona kotalisa monde mokili et puis kotalisa bango réalité eza na kata spiritualité réalité eza na kata science réalité eza na kata bokoko pe réalité eza na kata phénomène ezokoleka na kata mokili na biso. Merci beaucoup pour nous avoir vraiment tenté. J'espère que tu as commencé vers la fin de notre émission. Mais tu as normalement peut-être une ou deux questions. Kalaté a bani élection il faut zala. Na yoga be en solo qui bani net yo tellement simbara batutu aussi mbarape ba député aussi mbarape batunyo so oyo ba postila rappé bani za pour sa promotion à musala promotion ba makambo belé na éviter message ne que zala nini net pas ya batu ba za pour ça postuler et puis ba réussir vraiment nina ba message danga liboso ekozana message ya paix pona nini paix puisque RP zali nyonso tokosala ekozala bien et puis dede tozana posa ba élection wana esala manakata mboka c'est normal puisque yango nde kosala que lelo peuple aibande na ko se retrouver na kati na ye mais na ba nyonso esengeli kosala o etali propagande makambo etal élection naza mieux placé c'est plus 243 081 000 92 60 plus 243 89 45 81 598 ba benga tozwa temps ya kosolo etal makambo na nyonso. Vraiment, merci beaucoup. J'espère qu'une dernière question, voilà, il a vraiment faut fongola vraiment moi mingi parce que question n'y on peut-être que nous tout j'espère que moi le bien que maman me souvent tout le belango de plus c'est ça peut-être aux autres numéros me soit émission et je sais bien que image EOCP ça va te belé on va mis partout dans le monde et puis va bien abisso pe va bien ayo et en on me te ça là que peut-être tous joyeux sous pour d'autres éléments pour d'autres émissions nangaki o meka ko bakisela batu par rapport à mambonga na lobiti ça dit batu belé baza belaka emso belaka maladie mo ya bikarate et belé baluka pe emso ba protection et belé baza pété na problème na misala et belé do ba problème et c'est belé surtout la communauté na biso ya Congo Kinshasa na ebité message non ya mulai et que ozala nini pona ba kanyoso ozo tungisa batu mais otolobelité awa message on a ko koloba d'abord un na makambo etali ba malade. Au moni publicité c'est très bon mais que ça la guérison ya nzoto ya vie mais ça sacré et loko na ko koloba ba o bayebi na bakato sali na makambo etali na d'abord biso mibali ba faiblesse sexuelle o etali bokoko faiblesse sexuelle o etali ke bomo pikeliki ya mobali et puis o etali kobota ya mwasi o etali ba maladie ndeti to benga maladie andeke épilepsie o to bengi makambo etali maladie moko spirituelle maladie moko za incurable o ke bato tamboli o ko kite na makambo etali prostate nazo ko traiter prostate pendant 2 semaines muta telemi wazagi na sonde abimi na kata hôpital aye na kozana facilité ya kosala ngo na makambo etali guérison à toutes sortes na etali nzete ya pouvoir abokoko puisque na ngo tel sa susu batu nzete za nzambe nde akeli nzete et puis apesi nde mayele na baye o ya lingi apesi mutu nyonso te na mutu nyonso kozana baka o etali makambona
plus 243 081 3092 60 plus 243 89 45 81 598 bobenga boza na facilité à makamunios. Et là moi ce qui est pour que tout clôturer biso pour na pesa parole de pour nous le ballon mon ya fin j'espère que ndenge to solo libo eza ba tebele ba landi depuis avant d'aller Hollande li solo Hollande biso na émission n'était pas douter na yazo ba moto azolo bané carrément nini mo ki démontrer pour que ça la confiance la confiance que awa vraiment soto kei marambo ezali pour na ba tebele tant ba mo na to solo ba mo ramutu mo boyem so yenega akoluka a solo tout le monde en même pas pasteur mo suspect aibo lobby tant ba ya mo ne lote mais confiance mo bo ba ki pesa yo par élément au moins l'oromo que ça que ba pesa o ma confiance que so ba ye ba mo na ma d'abord loko no tel sabatu numéro to ko tel spectacle yango teza guérison to solution à moto et puis j'ai même ma main à couper nazali 4e na kata monde depuis 2e na kata Afrique na weta licence je suis le représentant légal et à secret des inspirés révélateurs de l'ordre idiotique du Congo secte o ya lumière o izana ba konba to ebele o na ko kotanga ote mututu akozana posa à décortiquer tout à comprendre qui mozindo to connaissance yanga eza plus 243 81 000 92 60 kobenga kozwa temps ya ko comprendre ko ça spectacle na ko ça spectacle so numéro est-ce que muto yake ana problème en balle nae ndo ça le numéro azu problème est-ce que ça solution non yango te mutana posa ki acha bi na match ake ache bité osaleke numéro kataki mutu mais ake ache bité est-ce que wana des solution non mutana posa azwa mobile na ye oya kima ya nyoka mavani na pasa comme na mbongo akimi atiki oyo salile numéro soko mati soko likolo soko kati mutu mais une solution est-ce que yango bo comprendre monde entier qu'il y a une différence entre spectacle na art de guérison pouvoir mutaloko taka pouvoir te pouvoir et utaka na source d'être biso to uti na kata pouvoir et puis toujours le bango pona ko faire voir te j'ai même ma main à couper na o toi ko ya liboso nanga na tel sango na loba kazu solution te na sala kanini et puis mutu ni na zangi ko ya devant ngazo ngo en solution na leki na Canada na leki na kata Afrique du Sud na leki na Dubai na leki na Ngbanzu na leki na Turquie na leki na Benin na leki na Brazzaville na Pont Noir matadi mboka o nyoso nga na leki ba retomber ezali ezaka te pona linga ko lakisa ba image te ya auto sala ya bolamu po comme publicité mais je même ma main à couper na mututo akoya awozala décider. Merci beaucoup. J'espère que partout dans le monde, Bolandi vraiment les mystérieux Maradjabou, Bolandi est vraiment bien. J'espère que vous avez soit lobby. Oh Monique, il y a une préoccupation. Il y a un mot le bamité. Ah, au comel bisora na ces émissions, biso ba commentaire vraiment te négliger raté. Et puis ba numéro bo moi na si on a beaucoup ben a biso ba o to zoami na Congo Amérique. Les mystérieux Maradjabou apesi ba numéro na. J'espère que bo ben na une préoccupation à bino nyonso, bo ben na préoccupation à bino nyonso pour que besoin oignon sopé et ça pour ça na bino vraiment votre mot de la fin parce que nous avons na fin émission mot de la fin nanga na kolobake ceux qui na lobi na bimi na kata silence parce que ils en a beaucoup de charlatans au babimi le basel ba publicité beaucoup plus et puis ils en a battu belé babimi na combat les mystérieux Maradjabou d'abord les mystérieux Maradjabou c'est un prince. La prince il a kata descendant à kata pouvoir au batutu bayebi na pesifi ba chef coutumier nyonso ya Congo ya RDC to bandi na chef na biso bifima o kezali prince na yo to ke na ba chef tout o ke na koko tanga kombote et puis na kata pouvoir o ya bokoko na te menanga couper na mututu akoya so kaza desi bakatanga mutu et puis na pesi mbote na ba et tout ba diaspora tout na pesi mbote et puis naza muto naza ka politicien te toujours na ebsa kabino mais na tel sa kaka mokili na mutu to alinga consultenga azwa tananga c'est plus 243 081 3092 60 plus 243 89 45 81 598 bozwa tan tozwa tan ya kosolula o singeli na o toko koloba na o toko koloba te mais pouvoir ya bokoko bon négligent ngote nzete euti pa ya nzambe bakoko ba uti pa ya nzambe pouvoir otozana ngope uti pa ya nzambe et puis science nde yango esali mokili na tiki bino na kimia au revoir.
Merci beaucoup, merci. Là, c'était les mystérieux Maradjabou. Na site namno olela mingi Congo America TV de lui-même Patrick Mbouya Pat 5 jeunes mois bien solo. Vraiment, n'engue ba patron ba site internet ba solo là. Et c'était bien moi votre humble serviteur Bibien Bravo, votre premier artiste à la presse congolaise. Donc tout mes ça non mais information. Et mon arama mbabo to lemba vraiment t'es là derrière la caméra. Mon caméraman les plus swag, mon caméraman incontesté Pia Mbemba Azana, mon vieux Willy Lokanga Easy Cargo depuis USA, Vebambote Bele Balobi, mon yoso Azana pour ça vraiment, il va transférer à Blo Nezo à Amérique et au Congo. Mon vieux Willy Lokanga Easy Cargo Azana, ouais, Pat 5, Pénépenez à la divine aimé qui Juvenal Mboula, les jeunes hommes en couleur. Juvenal Mboula, les jeunes hommes en couleur. Pembenez à la mère Tekla. Brader Swami, Babi, Mikolo, trop bête, vraiment trop. Nabi qui va goûter, mais belé à bien, et Oyanango. Naomi Levande, petite sœur, Motema. Na Jimmy Levande, mobile, né à Katia Poitiers. Ma mouvement, Nabi qui est là, bien. Henri Mundele, mon ami cher, Henri Mundele. Puis Yambe Malobara, tout le temps, Nazang, ça reboit Kate, Chantilly. Chantilly Sefou depuis Angola, Onel Pambo, mon confrère, Yazara Mopandi à Congo Impact, place où on a bien serré tout varana avec les patrons Iglouye. Bozake belé derrière ba télévision la bino balé belé derrière ba ordinateur, ba téléphone, ba appareil portable de toutes sortes. Vraiment pour la Rolanda, Congo America, de lui-même Patrick Mbouya Pat 5 et puis Kolanda BBM Bravo, votre premier artiste à la presse congolaise. Pour aujourd'hui, moi, Pia Mbemba et Onel Pambo, nous vous disons bye et à la prochaine.